te ezalaka te. Nalobi omoni biso toza bato oyo toza na cerveau montaire natali susu mutu mosusu mwana oyo verambo abengani awa yes nayebi te babeti etonga déjà na poto bakali yo mutu prince. Qu'est-ce qui se passe avec Merveille? Nani Merveille Rambo? Kasa comment l'orchestre Fali? Nungola na Rambo, azaka Merveille Rambo te. Merveille so mutangila tona. Te wana zela yorobo wana bokoti na sujet mususu. Na bi leader, omoni ero bake bakozwa kai jamais. Yeba ke bakokisko kozwa epo ba dineo. Omoni. Bonjour, bonsoir la famille, ça dépend Ernia Sobozoa, Miss Noëlla TV, bambote na kombo na Yesu, borolanda vidéo na biso na bokebi pe na bolandi nyonso. En tout cas, na wana bokebi ezali c'est la baronne Karine Mokonzi bakali ndenge ezalaka bango nyonso na Yorobo oyo azalaki ko na mizina na orchestre ya artiste na biso ya munene Fally Ipupa. Pour l'instant aza susute donc bayambiye bazo poser ba question peut-être boya kotuna ke ezani ni ebandi nini donc tozolanda na bino ensemble to koti na biso na kati donc tozolanda na bino ensemble. En tout cas na bokebi nyonso nazotiela bino c'est Noëlla TV to koma na suka to pesi pe moi analyse na biso moke to lobi pe moi moke ekosala biso bien la chaîne la famille bambote c'est Noëlla TV tolanda aitsanga bivanda na droite bavanda pena na droite aitsa bakutu adi mutu tu ali na kanda ya robo ngada na limisi c'est bon oyebi ke kande presa lobaki bongo ezaka ye moko kanda lobaki bakali banya bango baikopi ngai na problème moko na wana mutu na ngeza ye moko Fally kaka ye moko Fally donc azalaki nyonso bref omoni petit no oyo ayokaka bato te azalaka impoli azalaka boye bakolobele te bakogangele te tala likambo boye babetinga masasi ngai na zaki ntango babetinga masasi ngai na zaki babetinga masasi ngai na zaki oyo naozwaka bainformation mais comme ye kaka ye moko nde adefendaka nga voilà yorobo wana pe fo ye bango yo défendre ayo moko azaye moko on se retrouver devant 5 personnes. Voilà. Il faut pas comprendre un peu à kokioza la président ma ozana place moko suka pour 5 personnes on a ba batuna kala. Yo ye ouais. À défendre lelo, à défendre lobby lobo kuna ozanga maluba. Wana pe mo peste torté. Voilà. Dans Nabilo nyonso ezate ka mabe na malamu na ye. Ya solo la baron. Nyonso prise. Litoi awa fo badiata. Preso wapi? Aigle ko Fally Ipupa. Nye po yo kalikambo fo badiata. Ya za na tante. Nye ata actualité. Prise, oyebi tete nani boye na. Oh, tikolo ba boye. Bobando betele masolo. Journaliste mon côté a ko sauter pas Fally aux autres y a la baïté. Au sauter yo les candidats pas badiata. Donc grade dans souka aux ala nani aux ala souka pas badiata nde. Menga yoro la ba za to tunena likambo pona moneti yoro azoki mango. Yoro tango salaki pa ya Fally ndo so benge prise. Biso to benge Fally poto aba misena ete. Tango ala ipa prise na bino kuna masolo ya ya mouvement na OK. Tango saki pa ya Fally bituma na ena Virginie oyago loba yango ndenge mususu. Sko lelo osubuki te lelo opetwami ozongi saint. Molanga pembe eza bio. Tout na besoin ko expliquer biso bituma ya Virginie na Fally na saki ndenge bunga. Te bakali zela poto zalonete. Pika yorobo. Omoni te yoga baba te na wana te yoka bakali
ya mambo ya musique omoni question na omoni question na Marlène a posé qui ba 3-4 fois mais omona yoroba répondre te oh yo forcé te bakali to forcé te pesa biso yango non apesa biso azala côté oyo kasi yango na bibakali ndenge alongwe kota yango ye mo mokolo olala lamuki tete kasi te avant yoroba mata live alobaki na nga moko kue akoloba tout sauf rien yango na tuni wana ye alobi mambo na ye aexplike biso ya Marlène olobaki otuna mpe likambo ya saki ya tonti Virginie mami yo zelaka ye azoloba makambo oyo biso totuna makambo oyo azala isi place yango biso toni toyeba eza question makambo oyo azalaki si place yango biso toni toyeba bozela kata bino na mokuse po bolingi oloba mpe mingi na minute oyo o nga Karine na yebi po nga boyebi na ramuta sentiment te o nga Karine na yebi net explication Virginie apesa a sœur na nga eza mambo lokuta o siko nga na yebi do yorobo era loba explication apesa biso ke ba yoka sans kokote la nga na zaramuta nini te o na oloba nzambe likolo omona non karité bakali oza sans polémique yo kaka yoroba oloba menga na obibo etina ndeko na kalaki yoroba loba te pona ebike era oloba siko vérité o comprendre que ndenge Virginie explique biso ezala bongo te la personne qui parle toujours la parole défensive yoroba petanga azala ikuna arolinge kipe polate adévoile mpe makambo mosusu oyo biso mpe twana omona oke ezalaki vip oke ezali nango soki ayebisi oke Virginie explication apesaka akosaka esepelisa biso biso tozaka na mposa toyeba parole oyo baoloba lelo eza oyo tozala considération mpo toyebi ke apetwami twana besoin parole ya yorobo lelo eza Virginie akosaki eza alobaki ya solo twana besoin parole ya yorobo bosoyomungwa c'est ça. C'est ça. On peut sa explication. Virginie a mis la miniature. Elle y a preuve et bini. Après, on monte qui va aller passer à rien. C'est ça. Karine a raison parce que Lukazuka a question réponse non on n'a pas le temps. Non, nga makamuna bango basalaki na basalaki ona loba na loba déjà. Nikamana ya ye pena. Yoroba siko oyo loba ki oneza ki ya solo to ya lokuta. Non, ona loba ki oneza ki ya solo. Vous savez, opakoleka maquillage kende peka awa. Ndeka a bino bokomea kosala biso ke aigle de kawela pese bino ba carte d'identité ya de 5 ans. Ya yo como sala to komisko ko forcer biso to na poso forcer te to na poso vérité ya mambo yorobo alors net ngana lobby net kala lobo mambo na te pesa mambo italinga te dona herbo forcer nga mambo ya Virginie a sœur na ngana zo vraie version ezala sœur na biso mtaza na faute wana sans polémique so to na polémique na ko télé mais osko sans polémique yango pona nga e na tina te yoroba loba Virginie zo nga miniature pour Virginie pas ko expliquer en sepelaté e ko bote bo bato bo loba Karine ti kabino bo sala na TV te bo ka ba mbanga na bino il a dit que sorti muto ana faute pour biso ko soutenir musique ya Falite to ndimaka to ko selena makambu te nga sala polémique ya lokuta te ouais. Ngana za petit affaire mais na sala la polémique il y a tout droit na katikati na makambo wana côté sala côté sœur na biso point barre c'est les cas Karine yorobo tiko saki ne bazongi saki yorobo to ba yorobo ka ko saki biso muke oboni ne lo rassurer biso ke yorobo ka ko saki bando ki yorobo ko lo bano mambwana ti bino bali bagona bino ko mosaka na Karine kita mama ziana bagona yaya sindizela sindi bagona bino bongi bo saka na Karine kita na kitani ya ko se muta yo ko se la papa herve makambu na ndima oke
Oh, bon, si vous y avez pas conseillé, mais en beaucoup. Bangola, babi, au carré, qui t'a Gabi no bakoni si mambo nyonso lokuta polémique ya musique ekoti lokuta na ndeni. Yango yo bosaki yango pe mona na te na mbongo ezali. Bawo bakali. Mami tika na toyeba makambo asaki ko mama na ya botika mambo ana chérie. Mutu wako mia kari roba kasi. La baronne de azosola très bien ko kozala te ke po azalaka wario te bamabe basala non en fait nous on veut pas du va-et-vient et puis tant ou déjà nazwaki audace ya kosenga faire rigola pardon na bafanatique nyonso ça veut dire que na batutu ça veut dire que tant na vie que tout ezalaki ya tout donc motu to asotenaka fe o abetama mabaku ça c'est pardon pour tous. Eh po ebi yorobo na mona okuna na kamwa po modelo yozaki na pa pervi. Eh na matele na lève à ma pipe na kenda na likolo ba caméra ba photo na coulisse na bobi so to ndo vanda na bova papa va vanda na bova donc biso balabala na biso ya presse oleki de avenue 3e ya Ferregola yorobo lia kakuna bilamba yorobo mususu ndambo ya kakuna ndambo epa mwasi na mundele donc papa va za ko bima na range na orange à côté na le pont po zwaka yorobo. Donc nga mona tala lobi mukili siko omoni mafuti yo non ezana mami ezana mukili oyebi ke visa bango pesa yaki na ya ba baby kata ya prom télésensiel kaka esi bakoma kasi bondeni bandolo bakeza mikanda. Eh, yo kamoka komenga Karina a deux fois. La baronne de. Ba yebi na ba on landa ba te bonga na ngina kita. Nga ona oloba yorobo tanke frère nanga. O nga na rosenga yo. Pona avantage na yo na carrière na yo. Non sepelata lelo ezamuko asuka. Obeta ne sou makamwana et aller passer. Ba makambu musu c'est comme la biso na vinzamba permettra to le kabanzela na peut-être pour apprendre. Mami oyebi poani to sali live oyo na mati parce que na ebite soko ki makambeleka ki lobby ya Saratolo. Te na yoka kete Elizeze tina yoka. Akesa la live. Mwa mukusa. Eliane bafingi ngai. Oh, yorobo wana nzoto makwanza. Papa, omoni ye. Si ba wario batala kae, eza ko telengana. C'est ça. Singa leader na bango na mwasi na ye. C'est ça. Ayele toi leader na bango. Ba wario ba sel ba fano ba zo ba na réseaux sociaux ne ba tonda ka ba tapoter pe ba yoke. Donc c'est net ye afingi yo. Yorobo ko yoka mtema parce que pas par ba wario. Au moins il y a pas ba wario. Nani ba kali supprimer faut continuer côté signaler live. Ama ba wario yorobo na episode lelo mutata la Sarah Azati. Donc yeba ki batala ke ba fano ba zoba. Donc c'est ça. Zoba ata li ba elio sango ke kuna ba fingio ya eza elo côté et alokola po mutako chango na miniature Azati. La page na bango moko ndebo chado wana ezo kontete. C'est ça. Pour ceux qui baba fan na mayele bo tala penzake te moi sur modèle kenda na leader na biso na ma président. Akoti sambongo na koko ya leader na bango. Lelo asala ke leader na biso kabona na makila na ebana na ye. Te totale na likoloma na kati mo na suka. Mais lelo ba yamba enfant chéri ba koma pe ko yona do parce que baba zoba. Te parce que ba linga ba fingela bango batu yango ba zoba déjà. Yo ozaki na papier VR longo et pas ferré et au finga yete to mona ki oko calmement to monyo olimo komo sa makambu na yo to otan le local wata pe bazalaki na ya finga wata te. Non et la qui c'est que même so zongi au mona golwa moto peliselo là il faut ba golwa ba fan intelligent ba fan mo actif. Yo ba zongi Golo moto peliselo live ke yorobo yo ke bana tankute golo ande na tan asa pibe festi gola baby ke yorobo
azonga te biso to soutenir affaire mukolo to mona yo bona affaire to poster photo so pe to moni bango te ba hotel mela yo te golo azabongo Karita muto akomelo abio Karine yo zolo ba fala lobi no wifi a peso wifi te. Merci, c'est gentil. biso tosala wifi te biso tosalaka internet bakonze bele babeta lisolo kara ngape elo na mateli na sengo lelo ezamba ya mukolo asuka po bato bayebi yo te tikela bango tamba découvrir yo biso toyebi yo avant internet toyebi de quoi o capable ozo beta bo se expliquer ebi mango ozo lela ok na temps normal yo ki o lela te po yo mutu biso to benga ko ya ndeni viana si akoti yo bokoti la dossier to komo kosa na ba dossier lokuta po paquet bima po biso mo yamba biso te appel na biso bo yamba te mais yo isifi message donc na bango pe ba yebi yango siko ndenge za wana biso soti batu basala musique batu toluba kebele toluka elo moko ya mbongo batu wana mbongo yo za na ba adresse na bango o wana ba numéro na bango oki ko se tardera te o se explique kebele bele baba koma ko déformer maluba no koma lokola yo bazo lelo moni ba bengani ono te parler à frère na yo na e besoin ni problème te ba onyo so ba krelo ba problème mikala misala mikala yango wana mukala poalia il faut panza batu ba mikala ba lokwa ba mades bango ba botaka ba problème ko ba oyebi ke batindeli nga penalty na ba audio ya menace wana nanyango wana ye tatango ka te yo bwakisa no makambo ya robo wana ye ka tatango ze mwa musala kofi na ebisi yo ke na batu na ye penalty nga bwakisa tato paza ki mwa musala kofi yo ba kotinela batu ba menansi boye mutu azalaki na egadi ko mutso ki nani sera yo ba pona nga bwakisa mambu nyonso bandano mamuno musala fali a frère na yo mukolo bo kuta na bino mbale ndenge binyoso boyebi ba vie na bino ba prêtre ya na sa mokilo yo bokokuta na kaka kote bokuta na oyeb sangate ke yo bango solution po mikala ne bo sidikate do pona nga vaut mieux garder bande na yo mukolo okuta na vie na bo solo li na bino bien mukolo so pe bokuta ni pete ya 100 ye ozaki pe yo robo. Bravo, ma chérie la baronne. Mami, badio koma wario. Mami koma wario tenga na zarande mutu ya vérité. Amen. OK. Amen. Karine ba be kita. Mami kita nako. Aucune exception maloba mami. oyebi à propos ya ba audio menace mami badio koma wario en fait ba audio menace bangi saute oyebi biso nde toza boye ngai Marlin Kasanga bakali ya fanzi wana Karine Mokonza zana ba migenyema ba Jaska Vulu ba maman combien de audio menace toza tous les jours et ça va se noter ya mais yo kana ebiselo komo omonde nazawa nazaka mami defa kita mami defa kita nani mama na nde nazawa nani bakali azawa na témoin bakarine bazana omoni bakonzi nde bazawa na kisasa bana mama nakanisi bolanye na boke nyonso Karine Mokonzi la baronne mama ya YouTube bochaka tembe bomoni mutu azalaka na sincérité lokola Karine Mokonzi na kati ya YouTube donc ya azalaka soki mutu azana raison pourquoi pas apesa ye raison na ye o azana tort pourquoi pas apesa tort te atalaka te ke non koto balingaka nga te koto balingaka nga nazwa part ya oyo koto na tumba ye te mana lingaka ye te nga na kotelaka mutu boye oyo koto na kotelaka ye te ata azomona ke asali bolamu me alobeleka mabe pona avantage ya owana mususu non Karine Mokonzi azalaka bongo te ye alobaka ke biso nyonso toza ba congolais biso toza ba congolaise pourquoi naya ko loba mabe pona muninga wana mususu pona faveur wana mususu non ezate ke pona kumisaka muto mususu wana ata na kumisaka yete ata sala eloko malamu na kumisa yete non muto azalaka boye ni Karine Mokonzi yango bozomona ekita emata Karine azoko kende ka likolo tête haute parce que motema na ye aza sincérité aza vraiment sincère na oya bisali mbona yo na munoko na ye mais ezaka ba congolais ne ba comprendre ka te ba chroniquement ba chroniqueurs nde bat ba comprendre ka te ba royaka ba bandi ko finga ye pour na pamba
bana mama botala na kati émission bola nango na bokebi botala Karine moko ndenga zoloba. En tout cas bravo maman à la Chine, bravo maman ya Arieta. En tout cas que Dieu te bénisse. En tout cas ozui par ya motu te ke ozali kaka goloire na kozwaka makambo ya bagolwa na kotela na koloba makambo wana te na koloba na mabe nango. Non, Karine Mokonzi aza bongo te. Babino mosusu bomonaki kaka na musika bolobelaki na musika. En tout cas Nzambe alimbisa bino na o bokaniselaka ye pe na o bolobelaka ye parce que ye moko alobaka ke ngai nasalaka musala na ngai soki Congolais moko asali malamu na kolobela ye. Ba musicien nyonso asala pe malamu mpona mboka na kolobela ye. Naza ni pour contre ni pona muninga ni pona wana non, mais ezali nde kaka ke ba Congolais nde ba koni mama bat ba comprendre te yango ba mona ka Karine mabe, mais na fond na ye na kati na ye franchement azalaka bon cœur. Azalaka mwana mwasi moko ya malamu yango bomoni batu balingaka ye pwani balingaka Karine eloko bo bapesa kaka Karine eloko boy Karine na kosenga bapesi ye parce que azalaka vrai na ye moko pe azalaka vrai na mutu batu nyonso do vraiment azalaka vrai yango batu balingaka ye balobi mwana mwasi yango pourquoi bayinaka ye boye pourquoi kaka ye kaka omoni ke mutu ayoko procher alo atali ayoki ndenge alobaka ayoki ba raisonnement na ye bazomona ke non vraiment mwana mwasi oyo en tout cas azali mwana mwasi moko malamu. Karine Mokonzi mama ya Arieta en tout cas babizou vraiment fana na wana conseil ononso pesi na ndeko na biso mobali na kombo ya Yorobo vraiment na ba courage oyo pesi franchement bravo. Alobi bien que ata olungwe mais garder ban na yo malamu un jour boko kuta na boko solo la ezala te ke un jour boko kuta ni wana te elongi kuna non bongo te. En tout cas vrai conseil Karine apesi Yorobo salela yango ndenge pa alobi ke émission suka oyo sali yango yo. Donc en tout cas garder kaka band na yo sala makambo no kaka ndenge ezala kaka soko landi ba putu olandi boye ba finga boye ba kalinga boye oko avancer te okene pe liboso te oko luka ke yo pe o luka pe o loba n'importe quoi na moto o bolia kina ye bien bo travailler kina ye bien na ensemble oya ko lobela ye mabe na ba émission oya ko finga ye ba koma ko finga fali ipupa non garder bande na yo sala pe makambo na yo mususu popola makolo simanzela kende kolanda réseaux sociaux te balobaka na bango bongo awe ezalaka ata olobi malamu bapesi kaka faute ata olobi bien bapesi pe kaka faute. Donc eza bongo lokola bon, c'est déjà émission Karine pe apesi yo conseil. J'espère que oyoki yango très bien ezalambala ya suka kolobanango susute kende kaka liboso soso ezalana kaka bongo. C'est Noëlla TV la Chine soki bo mona vidéo na biso oyo en tout cas na bokebi nga please na landi mingi Karine Mokonzi la baron ayebi koloba kitoko mama ya la Chine nde mama la Chine ayebi koloba kitoko ba balubi mama la Chine atanga te mama la Chine aza impoli mama la Chine aza beaucoup na nango bo yoka ba parole à Karine Mokonzi ake na zamba te ake donc ake penza selon logique. En tout cas, bravo. Merci la famille, merci la Chine. Bon, s'abonner, bon partager, bon aimer et que ça la biso bien Noëlla TV. Quand dengue zalaka. Bon, c'est la bien sous volume, bon na sous moi émission na biso et ça la bien. Mais na qui concerne biso. Bakali concerne biso pourquoi il y a une question nando boya ya lo ba poser. Non, na ya ki na question na po na poser yo te po na poser yo robot. Mais il y aura pas Virginie, car un endroit il y a combat Virginie pour la boya Virginie mata miniature. Non, bon mata miniature c'est mon likambezalit. Je suis là un journaliste. Oh mais likambo mais yorobo nabi nabi ngabe ngata yorobo pardon bakali. Nabi Virginie aza sœur na ngande Marlène a sœur na ngande na ba Laura tendance na ba Henriette Kajinga. On est li solo e betama ke ba banda ko tumbola Virginie ke ba bandi o tumbole lokuta. Virginie Moutabanda, vraie version. Donc, si on s'entend à Yorobo, non, boya, allô? Quand on s'entend à vraie version, entre Yona, c'est là, n'a pire esprit, entre Yona et Yorobo, n'a pas expliqué l'Isolana bien.
Oh, mais nga na ebisi yo Yoruba explica kangote. Ebo tuna bande la bobi po era na zaka. Non, je comprends ça sauto. Yeba kala témoin la salaki, madame Bakali. Ça sauto na ba question. Bakali yoka ermo to sa polémique e Bakali. Bakali yoka, so to sa pe polémique to chama yele na kati. To sa polémique kati pour la polémique. On a rien à voir avec la polémique. Les sponsors qui za convoqué yoka Bakali. On a mis en robot. Virginie, oyebi po ani na boyaki. Na boy po na bike Yoruba obeta vraie version et ça ma bé. Omoni. E ko bi mama bé même Virginie en compte miniature Yoruba yo ke makambu no. Yo kate e bi ma Yoruba yo ke ndolo ba mambu no okuma kisu na komba Virginie pourquoi? Yango moni na ndo kata sagement. Mais vu que bino posa bino ezaka polémique, bozo insister. Zela mukolo yamba Virginie tout na vieux version nani. Bakali c'est simple. Omoni c'est là au lobby to tike lota. Ngasko na lobby on a concept nini. Yoruba ndenge so loba lelo. Ngai bien honnête yona Yoruba pe boye bana depuis kala depuis 2007 depuis ba voyage na beaucoup tanate. Yoruba za muto ezakue mala musuna so ba relation musuna sima na yi. Asa muto tondo liana tondo melane depuis king. Nenga ya ba awa tondo sa ne be émission te. Tondo kutana. Bakali yo mo remarqué que ko yo réponse. Yo remarqué que Yoruba ndo kima. Non. Azobo ya te tango lobaki tika nga pena loba s'il te plaît. Yoruba alobaki na poser ma question. On linga kama monta polémique exacte émission et que na ngo bien Bakali. Oh, des fois la fille a dit yoka ya. Il faut que yoka kapé. Émission bandao ke na bien Bakali o be sa live no courrier ba tu basé belé. O be sa live courrier polémique même to ça la polémique. Akayo ba so tika na kamwana te tuna manga mususu ko mo te ke des autres côtés. Mais si on a bien linga ki pesa mais kolon zoto azoboya. Yoruba zo ki ma question na 4 fois Marlène la tourner Yoruba. Alobate. Mais comment la remarqué déjà avant na loba ni Bakali na miso nzambe Marlène a tourné 4 fois Yoruba o katekaka zelana silisa nanu oyo zelana silisa na ki mukole lexike a dévier a boyi par respect a kokoloba te ke na boyi a dévier il faut ki botika e bo insister ya wana kati na bi Bakali botika question wana mais viki ya ki sentiment na yo obebi sa live na yo o matsa batu ba swana bizu ba ipapa tikala na live now bye bisous.